Mike la Duchesse aye mabe aeli Dacosta mabe mena ndenga boyaya biso toyebi ye mo pa lobi yango ke Dacosta aza petit frère na ye. Alors toboyi na biso Dacosta ya kosalela biso deuxième soin awa tozwa vidéo ya deuxième soin sûrement toza sûr que Mike la Duchesse aza ko assumer ba propos na ye botika la penza stay tuned parce que audio ezali Mike la Duchesse penza obondela penda bébé be mazo palola na ndenga boya na ndenga respect abimi libanda te a recadrer ka alekiki quand il y a eu des problèmes tant makambo ezalaki awa o la Duchesse balobelaki mama Kalunga yena ansia wa Dacosta lela quel rappel et si basala au rappel et si basala yo rappel ba rappeler yo quel rappel. Coucou à tous les mignons tontons, le mignon tantine. Bienvenue chez B50 la mignonne. Bidemo boebika avec internet mikoleze ya ko ninga na ya ko sarana te mbutu kota ba artiste o family bota les abako o Dacosta o anniversaire coupe simba o boy. Bon comprendre que na restaurant makasi. Na restaurant makasi lisole bimisu ya sika. Matière ekoti. La Duchesse aye abandi ko recadrer lekine Dacosta alobi Dacosta yonga tangu na dekonaki awa azo reconnaître ka dekonaki ba mignon tonton ba mignon tante azo reconnaître ka dekonaki azo reconnaître vraiment ka déconner makasi abi Dacosta yaki kosala ye ba leçon morale Dacosta lela ki makasi yo fingi mwasi ba finga mama te. Si quand y a les coachs, les donneurs de leçons, les donneurs de leçons, yo pour comment fin à moi si le kolanga, wala balobalanga te malobala Duchesse. Voilà malobalanga te malobala Duchesse, ce ne sont pas mes paroles, ça n'engage que lui. Moi je ne fais qu'interpréter, ne me tenez pas rigueur, j'ai B50 la mignonne, on n'insulte pas. Nous venons avec les analyses objectives, justement parce que toza bato, oui c'est vrai, place bat ba fandi makambuzanga te, toya kana on analyse parce que ça aide beaucoup les gens, nous recevons beaucoup d'appels. To yamba ba appel et en tout cas nanda ki mission moko boye olobi bien ngape nazaki bongo to ngape na problème et swinga donc ça aide quand on vient c'est parce que nous aidons sur d'autres personnes, c'est-à-dire que nous acquérons des expériences par rapport aux histoires des autres, nous acquérons la sagesse par rapport aux histoires des autres. Donc ba histoire ba mususu ndepe sa biso mayele et puis ça biso pe mo ba piste yoroye bande nini ya ko gérer pe makambo mususu. Alors non tie la bino audio wana eza live moko boelekaki na TikTok bazala ya kolobela makambo wana ya Dacosta ndenge yaki kobimisa makambo na bango na internet na sepeli na Duchesse makasi sagesse ebimi wana te bana ya papa moko mama moko nde balobaka le linge sale se lave en famille. La Duchesse a lobby ye yaki okotela anse po anse za mwana tata na ye Caleb ibongo boni Dacosta si la za mwana papa na ye papa Lombe ndenge na ye kopalola ye liboso ya bato est-ce que baza vraiment bana papa moko, est-ce que ba mama baza mibale te bolanda na live wana nga na ozonga na suka par rapport à makambo sur la Duchesse oloba nde to sala sko analyse bien et bongo to ko conclure pe mais pe si passe ba leçon malonga tolanda tozonga na suka. À tout à l'heure. Siko ayeba opesa mutu valeur te ayeba te ke mutu abimisa eloko eza Mike la Duchesse mais tala siko place tokomi na ba artiste na biso babengi nga babi noko yo zolobela ba musicien yo lobelaka boye ba sijo pesa mais yo moko côté na yo tala ba artiste na yo ndenge bazo se comporter. À vous l'antenne mon frère Mike la Duchesse na pesi yo parole wana tanto tikeli otane to tikelaki Tina. Merci pour la micro tête. Merci beaucoup, merci à tout le monde, vraiment. Merci na batunia suboza aline. Oli misangai, ce bando kama makele la muke, madame a été robota moi na maboko na ngai.
azo chichoter moi moke, pas de problème. Félicitations, En fait, papa. Félicitations d'abord, papa. Félicitations. Qui l'a merci pété. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Moutona, Donc voilà, moi, c'est que je voulais vraiment intervenir, surtout côté sujet, il y a frère Nabiso d'Acosta. Et lelo, soki nga moto attaqué ans, bon, mon ebino surtout ans à moi na sinark. Les ans azwani problème na comédien Nabiso moko. Nga na côté la ans. Na côté la ans non plus qu'à paix parce qu'azan de quoi azaf frene amina ngai, mais parce que peut tout tani groupe moko groupe sinark. Lelo so nga moto attaqué Theresia, azo attaqué ba Caleb, nga ne moto na yo côté la Caleb. Et nga na ko créer jamais bitumba na ans tout na Caleb tout na Theresia parce que tout ça n'est pas na tata moko ou baza Caleb. Et moi c'est que ça m'a fait mal dans tout ça. D'Acosta était qu'un jeune frère baza papa moko na sila ou isa ilombe ni papa là-bas. Donc au moins que je me trompe jusqu'aujourd'hui Sila il fait partie des groupes Simba. D'Acosta je crois que ça la groupe là mais il vient très souvent na barre pas Simba. Il fait partie toujours du projet miné na Simba sur Banango, d'Acosta ira ko intervenir. Mais comment yo moi na papa na yo, moi na famille moko, il y a groupe Simba, quoi ko attaquer serre na yo na télévision. Il peut avoir des soucis. Voilà. Il peut avoir des soucis. Moi franchement de mon côté, je regrette na si bon mon élève moko jour na dekonaka pour na serre na ngaka lunga na epila. Ça m'a pas pris 48 heures pour s'excuser. J'ai reconnu faute le plus vite que possible. Et puis, on a privé. Je suis désolé, na acte on a posé qui. Moi, na mobile, il y a les bosso ou à la télévision pour plaire. Qui basataka na moi cité. C'était d'Acosta. Il plairait même en pleine émission. Ouais, vous avez raison, mon frère, ouais. Vous partagez là, s'il vous plaît. Vous partagez. Comment vous attaquer moi si na télévision, moi ça va être beaucoup faible. Moi si missionné mi ban, il faut te soutenir. C'était d'Acosta qui a dit ça à la télé, qui pleurait même. Je me rappelle, il plaît. Allez là vraiment, l'émission lui pose. Le garçon, il a pleuré. Et moi, ça m'étonne d'Acosta. Il est le premier. Il a connu qu'à la télévision, il a manqué si là. Parce que c'est qu'il a fait, il a manquement de respect. Ils ont manquement non plus que la pour nana mukolo na âge parce que si la za mukolo d'Acosta na âge musika si la mukolo na biso ngana on a succès ka songo si la aza ya na biso mais na kata to koma na biso fa mi to benga na batata abenga no kwa bana ngana benga ke tata mwasi ya bana désolé na benga tata mwasi ya bana eta ke ser na yo. En plus de ça, s'il y a des choses qui s'est passé en coulisses, l'orgueil là, l'arrogance là que je vis à la télé pour mon jeune frère. Coach. Ah. La richesse de la maëlle. Yo la na makila libata. Non, bilo musubolo ba tika ya loba. S'il vous plaît. Mukolo bangaka mukolo. Mukolo banga moi mukete. Mukolo abangaka mukolo. Mukolo banga moi mukete. Parce que le jour, le jeune frère à l'écran à la télévision, il citait bien mon nom, comment je manque de respect à notre sœur, Kalunga Naepela. Il a pleuré. C'était avec mon nom qu'il avait dans la bouche. Il plairait parce que c'est moi qui a cité manqué qui bat au respect. Mais moi, j'étais étonné, que vraiment, quelqu'un extrêmement intelligent en théâtre. Comment il peut refaire la même chose? Parce que s'il faut tout le monde a mot clair, c'est qu'il a fait, il manque à respect pour Sernaï et pas Sernaï. Il a un manque à respect total. Aussi longtemps la dame, elle a pas passé à la télé pour l'Obama Benayo. Atikala ko leka jour une chaîne mokota télévision pour l'Obama Benayo. Pourquoi être le premier ya oleka na télévision l'Obama Benayo? Et en plus, ozo cité combo na yeba si la wana. Ben oui, mais quand même. Mais yom tolela ki abaki ba magraba si respecté. Et dans Toto, maintenant, yo pourquoi mon baki sous bas respect? L'hypocrisie est zélo mo ba bomba ngote. Hypocrisie est un maladie mobo ato sali semblant vrai face neurobima. Et ça des mon orgueil. Mobola so azo orgueil ata zanga o moni na so ya mobola na yo wana azo sala ka semblant ko na mutambongo. Ndenge mo na hypocrite.
Vous venez à la télé pour bimisa baninga mabe. Pour la télévision, la Duchesse aza mabe parce que quand les noko les là qui a semblant, c'était juste pour bimisa noko mabe. Abimisa ans mabe, abimisa nga mabe. Chérie, viens prendre le petit s'il te plaît. Je suis désolé, désolé pour na mona. Papa eza bolingo ya yango wana poto boye ya mema na yo, bota na yo. Calme-toi. Bota na yo ya mokila pete. Du coup, ko sala semblant que yo na tour baninga yo ko lela na télévision. Mama wana, nga mama bota ki nga sala ki boyete moi mère. Et les gens pensent que quand ils parlent bien français, ils sont trop intelligents que les autres. C'est ça les défauts en fait. Du fait que nous aussi on fait notre émission à Lingala, on parle Lingala, nous on est moins intelligents. Et quand lui il passe à la télé, il parle français, il pense qu'il est trop intelligent que les autres. Il cherche des mots qui conviennent pour convaincre les gens. Et par là, il pense que ouais, moi je suis trop intelligent par rapport à ces gens-là. Alors que c'est pas le cas. Français, tu peux bien parler français, mais si tu n'es pas sage, voilà. Je suis désolé. Donc, ne venez pas à la télé pour Bimisara Batou Mabé alors que Boza, Bissom Tosala Mabé Batali Bosso. Il a fallu corriger Bino Botika Nassima. Mais Bino Pibo Kotara même Kibolo Tozalaki. Le problème avec beaucoup de règles, la tour n'a pas pardon, c'est parce que vous n'êtes pas humble. Vous n'êtes pas humble du tout. Bon, on n'a jamais monté à la télévision, on s'est pardon. Pour que Sabino que Mouto a signé pardon à l'accès à maturité, à la force. C'est toi qui domines quand tu demandes pardon. Et c'est ça que nous on a fait. Et j'étais le premier de le faire. J'ai passé à la télé pour reconnaître mes fautes et demander pardon à mes sœurs, Kalunga et Epela. Au moins, on a parlé de connaître respect pour mon beau Canada Kalelo, à cause de pardon jamais. C'est parce qu'ils ont l'orgueil à eux. Ils pensent qu'ils sont spéciaux. Kobana na fâché Kakalumbo. Barcelone, Nomi Ngolela. Bana wana nyoso théâtre bomona na baleke pananga batteur nanga. Je me vante pas. Basé belé pour ne pas se côté nanga ada ilunga. Aida. Basa bana baleke na biso papa. Toyebi na biso nyoso wana toyebi totala kana biso. Coach au format nani. Obimisa nani. Tangela bisata atankela yangana oyo kela yangana oyo bimisa nani. T'as pas encore fait même 5 ans à succès. Succès quand on a nos salités parce que là, papa, tous les gens qui ont poto, tu as eu bâtir bakanga poto. Quand on parle de Bobo Mano Capiré, mais qui peut nier Bobo? Quand on parle de notre frère Aotokou Felamoine Anaï récemment, Pierrot Ndomba, c'est que Naotor Bengaye pour m'a présenter ma condoléance. Mais on voit qu'on parle. Tu te débrouilles bien sur scène, tu te débrouilles bien. Tu joues pas mal. Mais t'es pas star, bro. You be star. Star oyo ezalaka Zénith okoti bato baoganga o pendant 10 minutes Zénith ebolala nde bastar oyo babimisa bato ndeti basuza wana totambola mama Chako totambola makolo ngulu na mapapa na makolo. Succès YouTube lelo, je suis désolé pour la bastar à YouTube. Succès YouTube lelo, ça n'a rien à voir avec succès Kinshasa. Attends, pour l'immisanga madame Azumwana, c'est bon, on peut maintenant bien parler. Ya salono lulendo ya olongwana ki célibataire ya je suis un homme marié. Personne ne dit que c'est un homme marié. En tout cas, bravo Mike la Duchesse. Banda ko bima penda pour ça la intervention au sali pour na Dacosta. Ils ont la sagesse moko. Ça prouve que au betama ba fimbu mingi ozona ba internet na moni pesho mayele malgré que bazao pekso abi que yo zara makila libata mais au déconnecté quand le bag ne bon de l'émission nga ki au déconnecté au tikali penza objectif au pesi ndeko na yo nga na obengi ndeko na yo au pesi conseil kitoko au rappeler kaka ke c'est bien so likambo ezali koya kopesa ba leçon. Mais est-ce que oza exemple? Est-ce que oza exemple? Ezui chaku ndeke koseka te bino nyonso boza na mapapu tangu la Duchesse ayaka aye okotela ansi awa bino boyebi motivation ni esalaka po ya okotela ansi eza na makambo mosusu énervaka. Il faut avoir beaucoup de maîtrise. Mais il arrive des moments aussi que mutu pas zappé la maîtrise te a pété ba plan et le binango papa na biso vieux pétage Denis Lesi mutu a pété na ye ba plan ye penda sanzi po yo ka bien ma
à se rendre compte que Nakosanza wana a déconné le linge sale c'est là en famille et tout. Et mon quoi lobby donc a expliqué démarche ni na salaki pour qui miezonga bon moi qui me côté internet par rapport à ma kamna na ma kalunga na ma mepela ma kamno se zonga qui me ba pardon singa maka et tout. Mais na opé ça marque la duchesse raison parce que a moni que le qui na ye a kompo ke na banzela na ye. Bien que Mike la duchesse a senge ba pardon mais omoni nzela oyo so leka okota banzube so oza motema malamu okolinga bato mosusu baleka ngo te patuwa banzube ya na oka bolingo nde moto esalaki la duchesse aloba donc eza vie na ye na émission moko parce que eza na bato mosusu bamignon tonton mosusu to bamignon tanti mosusu babake non pourquoi asala yango na TikTok oui ça c'est eza partage eza vie na ye aboyaki ne peut-être aya obenge na téléphone pour boyebi bisikolo système adako ezaka so osoli na téléphone na opalola ngo na TV parce que basololaki na ndeko na ye président na ye oyo nyonso boyebi duche ma ayaki obimisa ngo aboyi neke nabengela na napesa conseil na public ekomeleka mikolo eza internet na internet mikolo ekomi atosala émission bobe ekomela moto wana me koyeba kaka kozala na ekenge fe l'homme système ka yango wana ya ekenge fe l'homme. Donc la duchesse quand il parle de tout ça c'est justement par expérience. Il a été victime plusieurs fois. Il a demandé pardon également plusieurs fois. Il y en a un, bazara donc bilobela mwanda na internet donc et bendela ba problème mais la moni touro Mike la duchesse azu penda maîtrise moi sagesse ekoli kubi yaya boye penda alobi pa donc na mbali boso no ka penda Mike la duchesse alobi penda e bandeliti suka ya eloko a déconnecté alobi mabete abimi libanda te asalika mwale kine moi rappel moki olela penza ke ofingi bafinga à moi si mais tu as fait la même chose, c'est-à-dire que dans une autre forme pour dire une autre chose pour te bango na forme mususu na bandenge mususu ngelo bakaka ke da Costa mikitisa senga sila pardon. À vrai dire quand bien même abimisi angote mais le fait qu'il y a qu'on rappeler ye ndenge da Costa lelaka ya ko pesa par exemple na yemo ko parcours na ye ndenge lekaki donc elingi loba ke da Costa il faut ça la ba meya culpa nao et pas ya sœur na yo mwana ya tata nao elomé pour boza famille moko et puis à rappeler que au sala qui démarche ya mabe soki réellement bino na ye boza tata moko il fallait qu'il nous la pour ye et non contre ye et que ceux qui m'a bépé zalaki il aurait fallu que beau traiter on a coulisse libanda il faut bozala ini bozala na force quelle que soit la divergence parce que tant ya qui malgré que aloba qui m'a bé sur internet aloba qui a déconaki mais c'était justement pour à côté la ndekonaye ans oyaza mwana tata na ye Caleb bango nyonso oyo te pa Caleb kote wana penzi exemple nene penda ya Hollanda bana tata moko ata babundi na ndako mais so bakomi libanda influence eza ya libanda baosangana nde mpo babunda e non mwana ya tata na nga na koya koexpose te mais malheureusement mokili yango ekoma bongo ekoma ke bandeko na bandeko nde bakoma osala bandeko na bango mabe yango lomona bato mosusu bakoma na bango beaucoup plus proche na bacamarade na bato bakutela bango na mokolo parce que na bafamille na biso tokoma kolia bapoison tokoma kokutana makambo oyo ke ondimaki te okokokutana nango na famille na mokutani nango yango wana ezalaki partage na biso donc eza vraiment très important d'Acosta à réparer place wana et eza très important ezosopa ata bato mosusu baopesi raison baza koencourager mais koyoka la duchesse lelo c'est vraiment très important d'Acosta des fois ça la meya culpa na akita aluka kimia nandeko na sila. Coucou à tous les bons tontons, à toutes les belles tantes, les jolies nanas et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu tombes sur ma vidéo sur B50 la mignonne. N'hésite surtout pas d'être bobo,
de cliquer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, de commenter. Commenter 2-3 commentaires, ça me fera énormément du bien et de partager la vidéo. Bisous à vous, on se retrouve prochainement. God bless you so much. Bye, bye, bye.